Lisa fatana belela o, Lisa fatana belela o, yo 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 yo. Lisa fatana belela o, yo 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 yo. Na botama na mai. Tango zemi nange koti na basoko. Papa na ngai na mama na ngai na libinja. Omoni kolongwa, moni te ba mingi balbaka te soki muta hote wileri. Yani prince direction. Bokasa kabambar. Ndenge moko biso pe na zamba to bakate libinja vedi mai nzela. Sika omona tata ngana kwa na boîte na ti mama na nga papa na nga ti na boîte. Habité lienda yo kobotama na hôpital basoko. Mama era bakoma bitonga tonga. Papa era bakoma bisimba zimbiza. Mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga deja na sadere nela sabu nakoki nanga Turquie Suède nga na Suède mame na salefo na kamala dina bela kaponga nasi na sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai mo na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisi kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa melinga batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye po na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Kata bao simbalo sikilo bilo sikile ba pola tolo. Mimponje ba pola makolwa mimponje mais sembe ba pola mponje. Lo sikinya ba pola zolo. Tasko akendaka na devole ba koma mboka. Ba bomo ndo tu ba bilo nini. Manga sana kenda. Naona zimo mo tout bien. No. Kata bao. Videla kotala. Atali. Unaoka siku zamba. Ukatawa bakata lianza lisofote bosonja bolingola misamba pana lwende nyama zamba sika kasomo te autrement di banjaka jamata seko pulenge. Wana nyoso eza kombo no poste no komputama na mai. Jemi nange kochi na basoko. Bongo to benga belima eyakao to benga lisofo eyakao yo eyakao nandi makuti mena sanini lianza sanga o yo eloka lianza basimba kateli lianza sanga o yo nyama ikila basimba kateli lianza sanga o yo lianza pela kamoto ulukili lianza ukoti mabele lianza sanga o yo kangili lianza uziki maboko lianza sanga o yo yeah.
bana poto bana le monde entier à partir ya le 1er novembre tala cadre kitoko oyo esengeli yo se détendre na ba weekend oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya 2 fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga kaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto abanda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Ben voilà, bienvenue chez nous, bienvenue dans votre site que vous aimez beaucoup, votre site que vous aimez, ton film Bunafimbu News, chez Ken Piana Makizembe, Pito Palende Makambo, avec Ritpunga la jolibilité, donc Ritpunga la jolibilité de retour, na kata film Bunafimbu, na ba jolibilité, mais Mikolo trop ba ko benga nga bakago parce que coach façon craquer nga ate, Bobby ibenga kosa, donc bakago parce que na ko tia babi na ko talate. Alors un grand merci à vous, un grand merci na batutu basala nga ba avec beaucoup d'amour. Un grand merci à Bato Balingari Tipunga la jolibilité Bakagol. Un grand merci à vous Bino Bato Soutenanga. Un grand merci à Bino tout Bato Bandana depuis janvier parce que nous sommes au mois de décembre, donc nous chutons déjà vers la fin de l'année 2019, donc pour entrer en 2020. Alors aujourd'hui nous va peut-être Bato Bélé bazan ba stress, Bato Bélé aussi si bambou na ba stress, Bato Bélé ba koufeli. Alors tout c'est campé semaine, tout c'est campé parce que to yembaki, tout c'est campé, pourquoi pas. Alors samedi ni babi to clôturer on a balle donc Bakagol imoko la tapenza Vares to be tapenza balle avec un joueur que je vais pas citer le nom na gardant comme surprise nabino. Alors un grand merci le to sekana Ridi Lianza bo benge il soboto mabona bo iso na domina si ça comme je risque de parler de faire une bêtise. Alors sans plus tarder je dis un propre bonjour à mon invité. Ya Losako ça dit aller bon alomia. Ridiwani sus bala. C'est maman boti to maman mona mela mabele moi à l'aise. Maman boti mona mela mabele ça qui passe. Mon bele ovimba mabe. Maman bota kaso ya mwana vanda mela mabele ça les sengo. C'est quoi sengo noni? Sengo ngana to kutana sur le sengo ngana ndenge oyo lukanga yo ka non na déplacer na yipe ko lukanga donc ça nga vraiment bien. Oyo na ba ben afri d'ici fa otika no kulifa kimati. Ah na kima poni. Il faut otika no. Salati. Musale benga musale zongi singa na kina otika poni. C'est que ça va. Ya nzamba batela na ye. Siko rizika ndongo zabo mesa no ko sekisa biso na moninga no mo bona video na suba to na sani ngobi ya de la maga uti na maladi mais non donc ya de loin na yo pakalo akosa eza nini ridi nzambe Nathan. Mais est-ce que c'est obligé de 600 weye boy ko la tele na habité héritage surtout le quoi no beta rafa kilota na nkoba wana na habité nkoba ngozio na océanie ni binope qui est derrière Edilian. Est-ce que c'est tout cas obligé quand tu es bon en groupe Marie-Hélène obima olongwa pe Marie o quitter groupe en Monique wana groupe na nga ya groupe mère quoi. Donc la groupe na botami wana donc na botami wana na koli wana na jupenda ko wana longwe pe na palonga wana kizo abenda na ngaye donc za na ngoma bete ko sona longwe na longwe na batu c'est une sorte de trahison ridi non na longwe na batu na longwe ngamoko na simba tunde ba région de ngai moi bo ezate y a pas de problème moi na zunda ko futa so minda ko panga mnene bandolo so ba bino balanda yana bango y a pas de problème chez moi y a pas de problème ridi ya si vous sopez le pika ne bo sali bo groupe bo bo panza ni so soit 2 ou y a 4
L'avenir nous réserve autant de surprises, tout peut arriver. Donc, dans un monde, ça la chemin, tout peut arriver. Donc, il y aura un jour où mon n'a pas longué sa chemin. Chez moi, il n'y a pas de problème. Si il arrive que comme jour, moi, mon rabino, ça rien n'empêche sa vie, sa vie, donc c'est ça, et ça vie, tout bonne vie, lobby le mardi za nzambe. Non ça le lobby c'est que non lobby la bête di bakumu na zoki pota. Na kana kangote. Na za na travail ba lobby c'est que non petit mabité vini na boy na longo na sa groupe na. Tout peut arriver, tout ça là art. Donc tout peut arriver. Je suis aussi près de tout quoi. Donc naza na artiste na sa carrière na na groupe na barter na to travail boulot. Donc mais to kuma na nzana masuwa mais na bike muno mutana bare na ye mais avec le temps nzamba bike ni to kuma na so bike to kuma ni ti to ke basanku so suka libinja so na basoko ah te redis s'il te plaît quoi moi balanga jini nana libinza ba village. Et là, ba village. Ya, ba village. C'est vrai, na langue nini? Na Équateur, ba village na biso, ba bokote, ba sankusu yali pelengelo matabwende ti, yali kuna ti li sala geme na badoli ti likolo kuna tu mamboka na biso. Yo kenda déjà kuna bamboka. Na kota déjà, ngana bota na mboka, ngana mona mboka, na bota na maïs. Mais faut que na fruit d'ici na nzela mai linga salo bien makasi. Makasi na biso na mati boto na fruit d'ici, na mati ba canon na bi non. Na matali mais ko ma différence est ba mai matali ko na bi na bingai na bungalu ka boto na zamba c'est qu'on a vu moi luka ezati o luka na lela fo on a image on te ba publier partout na lela lienda moni soma avion na lela na ebiso les jeunes ko ba publier on a lela na avion on ta avion na binzambe oni ngam sena nga ba masu ngam sena ko luka moto na ngai butu beta kama na ngai butu na mai o ko ma avion lika moni na ko mona mapata na bi o na ngina sa nini nzambe mais c'est mais on voyage na comme pebe na zongi na pe bien. OK, merci. Et voilà, très chers internautes, on est là pour faire du bon boulot, moi je dirais. Donc quand on a bandolo ba que tout ça en 2019 il faut tout clôturer 2019 année mort totika la koremo nango lisusu te to ko tanane ya sika 2020. Alors bosan na ba stress, nous allons passer de beaux moments avec Ridi Liandali Soboto. Franchement, na Sugika wana. Alors sans plus d'ordre, je dis déjà un grand bonjour depuis Suède. La Sédoise Rachel Odia passeport rouge. La Sédoise Rachel Odia passeport rouge. Il y a Marlène Mpunga na bengo mikolo la vraie baronne parce que si je suis là c'est grâce à toi. Et babi moi si nzambe moi so atona mbongo kalaté déjà atterrissage forcé na sur terrain na kin. Alors Redi Lianza to betana lisolo ya koseka. Redi Lianza mbembe na ebitenga na eza mbembe to koba bobenga ngonini e uti wapi pe idée ya kolata jean wana jean na mukuse jean te ratisika normal. C'est un bien té. Ratissé normal. Mais coupé. Il y a kilote ouais. Il y a coupé puis coupé on donc eza. Yeah. Dans sous kilote. Yeah, té sous kilote, ma kilote normal mais sous kande ya mukuse. Sous kilote na kati. Nina tabo on appelle sous kilote na kati. Donc on a bien mi balé. Mi balé. Eza bon eza moniteur aux artistes photos on a un peu plus loin. Na koyete na arna ka mamoto na présenter public na nini. Ça qui vraiment fort na obabenga na vie reculer pour bien sauter na reculer qui vraiment au monde natala ki na koya na nini ya sikalelo on prend avant na zone que non fona zo kiloto ko na ngana zongo fona zo biloko ko na tika parce que ngana za ngai na za bona za donc indirectement na chef coutumier parce que ko na ngali sofote oui comme na ngana zo lende sofote ki chef coutumier na village na tana yali. Alors Koroba na mona ba 3 4 fois déjà tangaraki na mona biema na ye c'est là que exactement mukina mola mamu na makombo na la kombo na parler na posa koba na posa nyama tu na ba posa memetu na parler na kilo na tika na fesse na tika za na chocolat tanga kufi ya ba ke non ndenge za boye biloko o ya ye ba pesanga parce que nazaki ya botama le 25 août na botama le 24 août. OK. Ya na ngi na ndoi na ye direct abake tanga na ate donc il y a un chef coutumier. Tant à Koufi, moi, que non, le roi Koufi n'a pas bien entendu, il faut que biloko wana, ceux qui a Koufi, ceux qui ont nazale loté, azo biloko wana, ils ont ngolo roté, beaucoup qui pouvoir na PC. Papa va zénon ananda, qu'on a vana qui pana ngote. Alors, comme la maman mon botin, on a sabi que notre téléphone a le mona on a c'est kana. Ndé na réfléchir, na tali ya bima kokoba na ngapi kokoba na ngana jouer, so yo moni lianza veut dire koko na mobimba. Parce que comme il peut jouer pe ki koko ouais. Ya, et ça so que moi no jouer, so moni lianza na ti teni, c'est que na komi li sofote. Donc veut dire na li sofote. C'est na rumo sala makam kokoba na non ya kombo betiste boyo ki da pour ça eza kombo tango na longa na ilianza na komi li sofote na rumo sala makam kokoba na ça parce que koko na ngaka trop brutal et pas dara sans pide na sumba ba pena ki nene ko posa ko sumba neno
baka na baka. Oh yeah. Dia qui koko mo ba na vérité. Alors ça là que na moment na mona que no qualité koko bana sona na scène ça nga peu bien. Mais ça qui ndokité yo eza trop ndoki na mona yo a trop ndoki. Na ndokité na incarnande ba ron nga so ba chenga ndoki fona jouer ndokité. Ba jouer am bako fona jouer bako fona ça mbakisi eza ron na ngai. Pour ça ngo bien. Merci. Message à capter. C'est que peut-être on a vu un peu déjà hein. Ni bakisi. Bakisi. Oh, tu le fais bien. N'est-ce nga bona na mona ndé basala raté. Donc so ba pesi nga na ozala attendre un peu du mal mais lianta yo osala ngo bien. So ba bi comme ça moi na ndeko no kizeng. Oko komisa bien. Oko luka boa tu bien. Oko tinda banzembo bien. Na yebi musala ngo bien. Na yebi ngo bien na makila na ti. Na makila. Abanga elote. Abanga kisite. Simba kisi na banga kisi na makila bien na makila. Dans tout ce rôle parce que succès ton rôle Ridi ça a un succès on te voit bon on connaît déjà que aux qui gêne si qu'on a minute on se déguiser bon on a dit mal donc comme la ligne mon ba vie de loin na ligne mon ko ya ba comment pas calories na habité son dessus je me trompe alors ton rôle qui est derrière Lianza donc koko na bino qui est derrière Lianza qui est devant Lianza mutali bosona nzambe derrière ngata peka nzambe ngana kana katikati wana côté po biloko union so ya koko koba wana ngana ko tuna koba wana ya koko siko koba na jour e bunga ya ridi ati bunga c'est l'hôtel et non ko me bunga te parce que bunga ta mutation ezonga nango e bunga te oyoki ya Eliezer bébé la poste oyoki e bunga te bunga de nini e bunga de bayibiyo ze ya nango ezonga nango moko heblo nangate so ibozonga sanpo osana posa ko banini osana mbembe nini osana posa nyama nini heblo kwa kaseyo na pona koba ko bomo ko na kombo wana ko to meki ko kuna ne bomi o cache perdre de vie omoni keza pambate iya pambate ko yo ngeza ndeni za pamba Non mon frère, yo kanga namte. Oh mais pourquoi yo lingi kaka yo loba? Na yebi bien ken na zana reta. Ce n'est pas moi, eza mutu kande e boy ko démarrer. C'est bon. Yo, mwana, longona mutu kabali. Non papa. Eza mwana te. Eza boss. Oh mutu kande. Yangonde e boy ko. Boss, solution ici et Zouama na kati ya RDC. Compagnie Dieu existe. Compagnie qui existe. Token. Dieu existe compagnie. Vente et location de voitures de luxe. Pour vos mariages, collations, anniversaires, même bino ba vacanciers. Nos adresses, avenue de l'Équateur, numéro 10, 13. Référence, immeuble Cavali Center, Kinshasa, Gombe. Contact, plus 243 99 99 95 131 09 97 622 045 081 33 34 662 089 63 42 807. Na compagnie Dieu existe. Boss à vie, camion de luxe. Accueilli. Dieu existe. C'est très amusant et c'est formidable. bravo ndesi chapeau pas koko et où meli fort otango ba ne fort oh son la tang ma bien te mama be mu kete sana ngolo la la tu na clôture 2019 na ngambonte alors redit tout ce que atteint un peu mukeza ya moko boza ndeko mo peut-être auto bungisa ndeko ni mo boy aza ba stress au telle émission za mutu mo peut-être mobile auto boy eza mobile moko boy moi ça auto boy eza mutu moko auto kanga mutu ne moko boy africain deli alors tout c'est déstressé un peu alors Lisa fatana belela o Lisa fatana belela o yo 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 Lisa fatana belela o yo 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 Lisa fatana belela o yo Kenga malo feka o ngoya Kenga malo feka jire sembuyi atambula samkanima o ende didi dabeli bodo nangai motema mama ende didi dabeli bodo moto noka sisuko zamba ukata baka te lianza lisofote bosonja bolingola misamba misisamba pana lwindi nyama zamba sika ka somote autrement di banjaka jamata seko pulenge wana nyoso eza kombo no poste no kombo na mai jemi nange coach na basoko
Osalili? N'explique. Ngai na botama na mai. Tango zemi nange koti na basoko. Papa na ngai na mama na ngai na libinja. Omoni kolongwa, moni te ba mingi balbaka te soki mota hote wileri. Yani principe direction. Bokasa kabambar. Ndenge moko biso pe na zamba to bakate libinja vedi mai nzela. Sika omona to ngana na boîte na ti mama na nga papa na nga ti na boîte. Habité lienda yo kobotama na hôpital ya basoko. Bani ko na mama na ngai mai libinja. Mais il m'a salité pourquoi? Mais maman biso hôpital bosot. Hôpital la village ya basoko. Alors bani ko na nga sko libinja. Donc ayi na nga mai pa ko basoko. Siko tellement biso na village na biso ya soki nyama mama na komona akomo mabe. Soki nyama na amoni zeme mobali. Moi ça c'est mon bal, il faut que tu na mai té. OK. Donc okoko ta jambe na mai. Po elimana linga zeme moi si so na zeme mobali ko ta na mai té. Alors nga soto pe na nga zeme ko cha bidon fo mona okibota mala basoko fo hôpital mnene za kuna. Donc fo ba na hôpital wana. To pa na nga tima na boîte luka boîte be elimana fasha. Aba la boîte pe na nga belela. Na bobela bilumu so na bekaje yo esa bien té. Na linga kuti mena sala nini wa yango. Omoni so film mana ya film o ndima ki mambo koko na biso. Na linga coutume na ça mais bino bolinga na coutume pourquoi est-ce que bozaki ka obligé à linga coutume omoni coutume faut linga coutume tout à kunati mais biso to ba chrétien to ba christianisme coutume to tikango de l'autre côté est-ce que vous êtes obligé na linga coutume na sala ni ce que bisa nta boîte e balu bokula ka yo bokula ka ye bokula ka ye oh yo lianja zonga zamba yo ebongo to benga belima eyaka to benga lisofo eyaka yo eyaka nandi makuti mena sanini lianza sanga yo eloka lianza basimba kate lianza sanga yo nyama ekila basimba kate lianza sanga yo lianza pela kamoto uluki lianza ukoti mabele lianza sanga yo kangili lianza uziki maboko lianza sanga yo yo shora mwana ya mama Jikumbe mabasimba kata. Ngasko na melanjaka. Comprendre non, ngasko na melanjaka bilengi. Na ozwa kuto. Prendre pour ça la loquette. On a monté aux c'est ngaso ko simbi ngai okufi. Na ka loin. Nga simbi. Mona nengo simbi normal. Moko simbi normal. Mais il faut au détail ba simbi. Soko sinyo, on a chaud bien. Nyama ekila bali raté. Eloka lianza basimbaka te elangana bakota te eloka mokonzi basimbaka te mais bato bwana redi faut vous être très prudent ta ba vie obo soutenir il faut vous être très prudent na ndenge mo so lukinga ndenge mo boye pozala nango so lukinga ndenge mo boye ne mabe on a bien faut comprendre ngai nyama ekila basimbaka te eloka lianza basimbaka te donc veut dire soki omongo simanga baluka lianza bakota mabele so ko luna ndenge mabesiko abakundo yo boto na baluki maman nage na zé. Maman te balouki. Bien joué. Revenons à notre mouton. Boîte balouki. Na bossa déjà. Boîte balouki maman ko na mai père abelela. Lisa fote na abelela lisa fote o ka kina imbaka o. Yo lisa abele ko bana so ko bana so ki chef coutumier. Maman bime. Bon kawe. No mama na bo tanga kombeli mama yango pour faut pas na bomba voix bou ili mayoki bongo bera lili abi njo wango ne utiki nga boye mwana nga oyo ndoi na yo lisofote robota maboye po anini mama na soba nga mai ko china monoko mama ganga na se pra na sa poso na bota mabongo bota na sa mai ya ya solo te ndinga théâtre na nenga solo papa nga zusinga kekela kasinga mutulu ngana mona village ngana mona mboka mona village obota ma mai parce que ngana vie nga za un peu mystérieux oza ça consacré hein naza vraiment nyama zamba sila rasomote ba tout la rasomote mazamba sila rasomote banso bula rone nyoka po nyoko so kufia poli aussi la somme so ngana nyama ba mona tilo la na somo na nyama somo biso nyama ngoni dragon
Mais très bien, la moitié faut ça tangando. Naza nyama zamba si la somote. Donc nyama to kana zamba. Ah, ya zamba OK. Ya zamba OK. Ridi. Donc yo o mungala donc mungala est solo. Mungala be kaji bokila lokondo ifa pe kato bongala pena bo. Naza pena na bongala makasi pena do bopikili ki okate moto pena ko pena te ko pena nzoto pena do na matiti o pena éviter. Éviter. Quel belle makizeme manik de John. Ah, batinenga message babi mikolo komi ba jolibilité na habité. La jolibilité a riti pour attendre na habité. Yebisaka manik de John mikolo a komi ba jolibilité. Mystique. Na kota na Afrique du Sud boye. Na kitina aéroport, on faut que ma parc bani ma tourne parc. OK. Na parc ce qu'on va faire mettre vendre mité, mais on va mettre vendre, mais mettre Ricky Michola. Extrême crème cholichène. Maître boss, maître Ricky, maître Vandam. Babi n'a rien fait là, il y a pas bien tenu. Na comme fait, bon, ça va faire des quoi, il faut qu'on t'entenne, tout belom tout à non qu'on t'entenne. J'ai habité na qu'on t'entenne na parc. Comment la gang ça ni? C'est la tenue oyo, donc okene donc mati avion. Oh. Et mati avion zongit. Na mbembete. Et mati avion zongi. Mbembe. Na pas pourcent mais mati avion. Et l'équipe checking. Et l'équipe checking normal. Et na suite. Mundela yo ah ta kote zande ni moto mundela mona ngote tani laser ye mona ngote on a be kaji boucle le kundo pena pena kaji coach na tena na nini ba gangi ba te femme so ba sek bana give me my phone ça l'a plaisir moto mo mboka mais akena pays étranger pa musu bosser pa na ça me fait du bien na moni que le message a capté ça tout ça la roma ekende kata ba océan et kata ba mer et ekende na ba continent. Alors, Ridi, Tobé Talisolo ya katakata baoba, yango pe to kaboa nango pardon. Ridi Lianza d'abord, pourquoi oyembi pourquoi to yebi la comédie, mais après présent nini, parce que la plupart ba comédie bo comme oyemba, il y en a dans master ou awuto sa rumba na. Yo pour yebi singa su katakata baoba, moi je pensais peut-être eza pièce ya théâtre, mais eza pièce c'était zanzembo, c'est quoi? Katakata baoba eza inspiré, eza chamou et ya ngana inspiré on a kata scène. Qui est baoba alors? OK. Yon. Bien joué. Nzeta baba kata baba ezelo moya nga na scène na préparer ngote ndela ke mso moko makina préparer ngote tant tu na scène babi nga lienza fosa lo mo ba dansa na banena ngana oh ba chérie là ba koma bisenga senga yom to ena ngai ujana là ba koma bi pasa e blona salaki tant sko video bi nga bi yo tese na bi te là mo rasike ali a kutana na wapi pardon ezaki nzonding c'était quoi OK beaucoup tena vidéo loin ya abisinga bi ko na kirsi katenga bi wana ninga sene ya papa nana mokile mokasika o meka abi joali passo to biso li passo na zamba sara na biso Dieu m'attend parlant de Dieu créer la d'inspirer la ngai et la ngalo ko ba seke ki ponga bilo ile nga book to ile nga book mo na passe na danse na crime y a pas de problème po na bandara na gondo na bandara na oh ba chérie lela ba koma bisenga senga ba chérie lela ba koma bikaba mama era ba koma bitonga ba papa era ba koma bisimba zimbiza on se ba ganga on se confie de l'autre langai eloko singa bi na tuna tata mo bala elo moyinga na mo joli passo ba mobikisi ba 10 ba zakena bibili ba ndombe ba comporter mais lianza nini ngawite ye joli passo tant joli passo boy tala sika artiste a raisonner tant tu tali pas passo c'est le passo boy na tali boy na moni masasamba na ngai ango mo fotika masasamba na nzoto ozaki na masasamba ngo pe sur place na zaki nango ezaki permanent il y avait des masasamba à mon tant na tali boye na moni masasamba na bino katafumbwa na moni te katafumbwa lo beso ngata na tali na moni masasamba tant bijoli passo na tali boye tant na tali boye parce que na rozene na loba nini na tali na moni masasamba na ngai na rozene mona mutu satana nzambe je libité nzambe mamona bwaki kata satana masasamba batanga mpona no eloko ne bimino te batanga siko kata satana masasamba nata siko bo abeti be pa tabeti pa eloko moyenga mbamo bao
o kata satana masasa mba na se bango kata kata bao 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 na se ya likinya o kata kata bao bao o kata ye memponje kata kata bao 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 simba lo sikilo bilo sikile ba pola tolo mimponje ba pola makolwa mimponje mesembe ba pola mponje lo sikinya ba pola zolo tasko akendaka na devole ba ko mamboka ba bomo ndo tu ba bilo nini Moi, c'est la gueule. Mais on a su mon tout bien. Ah, non. Kata kata, bao bao bao. Vide la kotala. Atali. Naibisio. Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien osabonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo Borane bimi boye oh non on a bi oh ni na sali OK aimer et bomi et la crime que ça aimer tout le monde na suka boye et koti monde koti ba et keye panzani lelo kata ba besi mokili inatandi mais au tchango na YouTube apparemment na tsoko na lenda TV nini za wana audio zali wana ka shankata baba za wana mais avant na eloko wana bokutana na video là tu no kombo nini c'est moi là iska mais yepa kanga pe kombo no titi koyo akanga te o kanga ndeni te mo yo wa kombo mulai to ko da 2020 lukata kombo moya mukuse na maxi mikolo mo elo mo wana muswamuke parce lo mo iska muke ya oh na to zana na to kangite yo bakisa mususu ande to kanga molongo bo pomo bonyango soki na we bolingo bo mais wana za obi ba poali sope ya sima ba te nyoro bongo bo sanga boli na bosoro kino boy za be bloka basika obi monjombe eza aza abe OK azaka na mboka solo ki bokote okelo ko mataro mata azaka wana mingi ba mona galenja bosonja bosonja aza sango na mbandaka abe bosonja OK yo lolikile aza sango bande na bakombo moko ridi te bana kombo moko mama bota peso kombo ridi lianza kombo moko kitoko mayo moyo baksa bosokoto bokoni boko bo eza kombo ngala linga mingi ba kombo te omona o redi oui na kombo redi mina linga réalité ngana réalité. Nous chutons déjà vers la fin de cette émission. Il y a Rachel Odia, passeport rouge, la sédoise, depuis Suède, n'a pas son mot. La vraie passeport rouge, il y a un passeport rouge, donc tu vois. Donc Rachel Odia, depuis Suède, Ridi, il y a un cirque au CP. Mais si tu dis basket, non, CP, la pique, Ridi à côté dans la liste. Marlène Mpunga, la vraie baronne, au zéro, nakin. Alors Ridi, numéro et contact, nous allons penser obligé, faut pis. Ouais, so on a les sofotés, au betina plus de ça 43, 89. 67 66 909 au comment WhatsApp ya ngwana plus de 43 89 67 66 909 so combien to sur la kitoko mais na pièce na omoko na autozui chente non je chante mais na YouTube dans la film na komi déjà les ka pas déjà bon tourner alors bon na chaîne nga déjà ba bagage ezali zo le cas déjà ça va déjà bagage non bon ça va futur hein ba tout et le cas de na chaîne nga déjà dans ça parce que tu dès le cas c'est seka
Tout c'est qu'on a somme. Alors toi aussi ça n'a yo mot de la fin. Mot de la fin nanga na pesi. Il y a na pesi merci na yo la jolibilité ta na outil fraîchement na lobby le lo quand en émission mon salaire était parce que moi na ki mette ngana ki mo makasi. Mais le c'est obligé par cargola. Stress le ngama baba ni apongi ko la té mais quand même na salle photo sur l'émission. Il faut qu'il na fou d'ici va na boîte. Prochainement va ko ben so ta fou d'ici. Yo ko ke poto na nzela boîte ebi. Makasi. Dis la circuit wana yo dindate. Non tu dois avoir circuit. Na mana Robert pena. Obihana yani. So mtu anaje akota na maibwe. Te akota na maibwe pa. Facha sko. Abimisa bindi ya kati. Bindi. Kompa nega fe sei. Ndishi go fe ndimara. Yeah. Kompa wa bilo na donc c'est na tatiki. Non, mais mai bina ta na kati bela na mona mai. Franchement yo protéger mon mai. Na mona mai ken pia na wana famille na mona mai. Donc na pesi merci na baba ndoko na tout na de partout na pesi mbote na maître Van Damme la tête qui fait tourber le monde. Toutes les gens sans exception maître Van Damme. Maître Van Damme na Leli Mabe sans oublier maître Van Damme na rata Dubek na folie merci président gérer son autorité na pesi mbote na maître Ricky Michaud la babi extrême crime Cholichen lianza kota na boutique combien de 2500 et nanine 25 000 rennes na tout na sima borote et ba valeur ba $2,000 ah v zo 5 chaussures zo bilemo c'est les 25 000 rennes boss Ricky Michaud là merci sans oublier champion Saga Makofi Kao bilenza yaka avoke na tongo kota. En tout cas, vraiment, on va mettre Bassiminga. On va mettre Bassiminga sans oublier Maître Livingi, tout boulebou, Nakata Djubek, Bambote Belé, na Bossanité, na Musika. Na Pessimbote, na Riken Bakula ingénieur, Chikombemba Lomoni, Mbote Belé, na Pessimbote, na Paya. Rifen Boss aux États-Unis, na pesi mbote nanga pa ya Trésor Mangasa, j'ai fait mon contact kimbango Freddy Mayemba babi na moni ba plan. Vraiment et ça linga bien na pesi mbote nanga na Doudou le moment social. Ti afu d'ici ko de la ndanga bazali. Afrique d'ici ko de la ndanga. Na Afrique d'ici ko de la ndanga. Lianza ndeni maman sociale Doubolalo. Sandra li tout le moté ma monene lianza lié déjà. Ah, c'est Bazali. Pedro Iyombe réagissait visant de Nini. Nena sono bonenda na visa Maroc, na zongo lobby. Donc Maroc. Sonoti Maroc et Turquie. Pedro Iyombe babi agence ya moko na kin Pedro Iyombe réagissait visant de Nini. Balobi lianza visant de Nini, Afrique ici do fele. O sakana ngoke na ngala ba couper na ona. Na ça exister Pedro Iyombe. O fele. Ya ofele na pesi mbote nanga et pas ya Serge Ngwele le boss et puis sans oublier vient nanga j'ai de mérite na Londres wana na pesi mbote nanga na bana tout Nikete Nseke nanga ta Chine Nikete Nseke mbote bele Capristi Samilambo l'écrivain Capristi Samilambo l'écrivain ba mbote bele et puis sans oublier toi Dadju mais tu es drôle là Dadju tu es drôle Dadju tu es te les maître Kim c'est bien. Yo comité kuna na badadju. Sans oublier Kalash criminel. Lianda toi mais toi tu es drôle là. Tout ça musala. Ça habit lianda toi tu es drôle. Sikuna na bongala. Na bine drôle na ko quoi drogue. Na drogue te, na la drogue te. Na bine na drogue te. Réponse. Et puis na ba star tout balinga biso mbote belé ba na tu ya poto et puis na bossa note na musika na bi ke na bossa na ko na poto na bossa de mona présence ça pour Bertrand mbote belé autorité JS mu autorité babi groupe universel Salem universel alliance universelle toujours likolo babi together musala toujours babi faut together makambe ke liboso mabe na mabeza mabe o comme la loquette bolingo na bolingo za bolingo bolingo te na bolingo za bolingo te to lingana to ba to moko zo comprendre na pesi mbote na dadi Jean Robert Ngondo Lutumba Ezekiel na pesi mbote na mama Marlène Lotemba Lutumba na pesi mbote na pa mon pasteur pai babi ndala mutondo na la conquête mon mbote belé et puis sans oublier ba na to les révéler ngabino trop babi lenda li sofote honneur à groupe ngai na ça honneur
Photo vendre bote obino bato basala honneur mais biso ba oyo. Na pesi moto na les légende Kuba na kati ya pays ba mbote belé. Bokulaka yo bokulaka ye. Bokula loketo tiridi. Bokulaka yo. Na linga kotimela sa. Siko wana. Yo manke biso. Ngai nazonga lisaka nya o. Oh yo. Ngai na sima memponje. Oh asima memponje o. Yo. Mwana ya mama o. Kali yanza basimba kade. Nyama ekila bali ya kade. Mo yo yala kona ngai basimba kade. Yo alukali yanza bakota mabele. Oh yo irese mwana ya mama o. Oh yo rigene mwana ya baba o. Oh yo go mwana ya baba o yembe o. Merci beaucoup. Mais voilà, franchement, nous avons pas stress, Cécilia Deo. N'engana changé, non, changé conseiller 2 mois c'est mon conseil, mais n'engana changé conseil, n'a habité son ozwana, ni Rachel Odia passeport rouge, n'a habité son cause de côté bas Suède, on a conseillé mon sous parce qu'il y a des fois tu me dis ça, des fois tu me dis ça, vraiment il y a 2 mois. Au moins dernier, mais bientôt déjà album seul jeudi, tous on a 2020 dans tout il y a des hauts et aussi donc moi je te soutiens en 100%, mon grand frère chéri, je t'aime beaucoup. Alors un grand merci à Eliezer de la presse, un grand merci à Staff Mombimba, Eliezer de la presse, bébé de la presse pardon. Aza beba mukolo maza bébé de la presse na pesi mboti na Ridi, Richi, Rodi et Jafet. Ba kombo na bino nyos na kanga muto e chansa azaka chansa loko a kombo na e. Un grand merci na batuto ba soutenir Riti Ponga, je vous aime beaucoup et je profite aussi ya kopesa bino ba bonne fête déjà ya Nord déjà Kalaté. Alors un grand merci et quant à moi je vous dis déjà je fixe rendez-vous au prochain numéro de cette émission avec un nouvel invité bien sûr. Donc j'espère que toi aussi quand tout ce qui bouille est bien et déstressé dans un sirbato belé. Alors de gros bisous à vous et restez branchés dans site Nabiso film news, vous s'abonner, vous aimer.